nana et fille, c'est-à-dire en tout cas merci. Et là on peut savoir ça dire. Dans la situation c'est biso. Dans la mamozo ça pour la population. Dans un souci à peuple. ONG nana et fille. Makambo ba star ba kotango. Ba artiste, ba na mboka, d'ailleurs kama mabele. Nana et fille Boumela. Check, toujours branché, Binotou, Bana Poto, Bana partout dans le monde. Cette chaîne YouTube, www.planète Nana et Filles. Nous sommes tous à la branchée. L'information à Bino, il y a théâtre, musique, il y a politique, tout. Kaka, la chaîne O, l'équipe de la chaîne tout. Planète Nana et Filles. Donc, et Bino, bientôt. Moto. Bonjour et puis bonsoir à vous tous. Et dépend du canal héros de la caméra. En tout cas, chaîne petit gars là franchement, l'artiste Namio Cardozo a confirmé chaîne et ça a qu'on a YouTube Nana Planète Nana et Bana Paris, Bana France, Londres, Allemagne, Belgique, de partout. Babi mis na bino za fixé c'est comme encore la chaîne moko bisika ba news a bien ba mikolo Planète Nana et Fille babi botala bo s'abonner massivement bo za décider parole de belle vie. C'est toujours Choco, un Choco votre esclave, vous voyez toujours. Et ceux qui n'ont pas allé à grâce à la chaîne que vous aimez tant, Planète Nana et Fille. Planète Nana et Fille, je vous rappelle toujours, abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Planète Nana et Fille, vous avez décidé. Nous avons toujours pour la bino, comme les bébés ont toujours que nos esclaves. Et avant que je commence, je dis merci à ma patronne, je m'appelle Quid Mother, maman Nana et Fille. Merci beaucoup maman pour Nakoli et Nazwaki Yango. Merci pour la sociale Langa. Merci maman. Et comme on va toujours que nos esclaves ont mis dans la fin d'acquitté, on a toujours qu'on demande à bino. Cette fois-ci, je vous ai amené un homme que vous aimez bien au Bolinga Ramakasi partout dans le monde. Oh, c'est qui Sarabino, c'est pas Sarabino. Mais quand on dit que Bele Bondi Maté, vous voyez papa, hein? Vous allez être tonton bon, beau en plus. Swegaka, donc à la Takanion sort. Et je vous rappelle que Toye Kolanda, si n'est pas un tournage, Toye vraiment a pu élever Namusala. Kaka pour la chaîne grâce à maman Nana donc ce qui est pour la maman et maman éviter la bina pour na yo kaka ndé andimi pour ça la émission rapide donc c'est pour la yoté pour qui sont tozonga pour lobby toujours na place au pour et dans cette Soudiata. Donc on a que dans la photo va la Londres vous comme moi. Soudiata yo. Donc on a que ambiance c'est ça makasi yo. Ah minimum vous avez tonton beau. Tonton swag. Tonton yo. Mobile kitoko donc en tout cas et tout l'endroit donc tout l'endroit émission de la Monangai bonjour Soudiata. Ouais. Le but bonjour et par rapport à parce que ils sont à Moula et Betty Makasi et donc activité bandi Kakasi Koyo toujours papier élevé dans mon sala bonne santé. Ouais, tu fais grâce toujours dans mon lot et tout ça. En tout cas, on a habité sur l'île, on a ça dans le jour parce que tous yeux bouillés, parce que belé balukarata ba mon elongi oyo. Donc ils ont pas si beau monter vraiment identité na yo mais na bolingo oyo za kanango on dimi dans sa l'émission va découvrir qui tonton na yo pour mingi ba yebi yo ka ki on za ka pas ndoko yebisa d'abord na ba téléspectateurs na yo o balinga yo ko mon na yo na boye. Ah vraiment bango mo ba yebi vraiment na pesi bino no so ba moté be place pour ça et puis na pesi bino merci oyo aza mwana mosala na bino yeyo dans sou Choco elandi biso
en pleine mosala boye awa naza chez ya mole donc totourne kotoyo napesi bino bambote ebele nalingaka bino tro bino nde moto bosalaka ke makambo yango ekende donc nzambe liboso oyo asalaki no biso tokota na kati ya domaine yango après bino nde bato bokosoutenir biso dans les bons. On continue toujours à notre émission et Totosu nayebi te parce que mosala oyo tosalaka eza bamisusu batangela parce que ina mpe eza wana tozotanga art donc je sais pas yo otanga ngo na classe to eza donc oyo nzambe apesa bon ngai vraiment eza donc nalingala ndenge balobaka likambo oyo nzambe apesaka ntinanga nazwa ntan ya kopasi na ina te mais nzambe asalanga ngolu moko ya kozwa temps ya kofanda ta na professeur na biso yango oyo bapesaka bacours na baina ya baart dramatique nazwa temps wana epuis nazwa grâce ya zibora mpe nde yango moto esalaki tofanda na bango nazwa temps mwa enseignement moke ya mosala ngo nga nasalaka c'est pour cela omoni moi quelque part nazalaka vraiment pas comme les autres parce que ya ngai ezalaka na kati pene ya déontologie ya mosala pena ndenge ezalaka place ya kosala comique po bato baseka opermettre osali comique place oyo ezaki non selon histoire ndenge ezali selon scène ndenge eza place oyo esingi vraiment ke non nga basali nanga comédie te au moins ke moto akotala ye moko so akutani na comédie moko na kati nde moto aseka mais nasali yango ntango mosusu même pas n'esprit ya comédie ke non osala kaka mpona asekisa bato parce que il y a des gens oyo ezalaka ke non avi ke non nga fona sala boye mpona asekisa bato c'est pour ça ela bomonaka ke non moi ki bouffonnerie moko boye bato mosusu bakoma okotisa na kati ya mosala moko toza epai ya mode donc place oyo bozomona kitoko oyo eza place ya mode afandaka donc pour vous dire que eza mosala ya bajete yango na ngai naloba kofanda koapproche bino biso bakoko tozocomprendre ke eza vraiment mosala oyo eza bovi na bino parce que bozana ofandaka na bureau te donc bureau na yo eza mosala oyo donc soki tozocontinue kaka na lire oyo nde tozokende eza pasi biso tolia mbongo te comme bino bokolia eza pasi biso tosimba baopportunité oyo bino bokoma kosimba na monde oyo ya théâtre je sais pas conseil parce que yo oza wana oyebi oyo eleka mwa toloba trop te ma mwa conseil wana biso bakoko tomeka mpe kozwango conseil nakopesa bandeko na ngai na bino nyonso na ngai moko en général eza première chose eza nano faut koyeba eloko nini osalaka faut koyeba nano utilité ya mosala oyo osalaka ka ndenge otoloba nga mpe lelo ntango mosusu nakoma kopesa ntango mosusu bapapa na ngai mpe ya mosala bakoko oyo ya ngai mpe bapapa kolutu na ngai mpe ya mosala moi raison na bamakambo mosusu et pourquoi lelo oyo bato mosusu balobaki no motu boye intel asila motu boye intel asila quelque part nga nafandaka na balobaka non peut-être motu bootanga kombo wana asila asila te ase réserva abatela nde dignité na ye ya mosala ozo comprendre parce que lelo mosala na biso kobeba na yango ekomi nango facile il y a des gens oyo ntango mosusu ayebi na ye mosala yango komati oui bien sûr bokoki koapprendre moto mais moto mosusu bokoki koapprendre ye lelo ndenge balobaka non mettre lakisi yo mosala lobi yo mpo kooleka ye ya nango mabe te donc baansi luzolo bamike la duchesse donc bamasa baza ebele nga na respectaka bango pourquoi bazwa temps ya kobanda na kati ya monde na nzonzingi na liboso na ocomprendre oza bamasa mais na respecte bango na monde na nzonzingi ntango nga na poti yango na poti deja bango mais siko bandeko na biso misusu lelo moi
moi respect wana moko bunga yango ezali c'est pour cela moni tosengaka kaka na bato bazala ne fils que na ba moi ata minimum ya ba respect wana ya ba niveau même ya ba carrière bato mosusu tozomona biso lelo ba 23 ans de carrière. Donc eza ndenge moko te tamsuna mutu moko bazwaki na nzela po aza pire petit ya mutu moko boye eno aluka mutu asala aza te petit kota na place wana lobi ta mosusu ba cousin na ba cousine na ba komi ko benga yo ba komi web so ke na bite yo bongo zala kana bani lobi ba cheyo ko mona ka c'est comme si ndire que non biso tout ko mindena moko donc so toujours temps pour respecter même ba mistan biso exact non qui pour ce qui pour na kobamba non exact pour na ko respecter bango parce que na branche moko boyenet branche wa nzonzing to ba bango ba kota yango ba liboso na biso zomona donc ndenge moko pe bande bino pe bande ko bo za la mpe parce que bande ko besoin lelo un peu moi qui impolitesse moi vous allez c'est pour cela moi ni air moko net ba biso ba ona ba kona biso to comment peut se réserver voilà ya mo lelo moni batusu ba ki ono tonsu ba bilo mususu alinga ko yate ba bilo musu ngo sate ezana ngo orgueil te iloroté ezara que non bande ko na biso mususu ba yebi ko respecter ba to ba Herman Kasongo ba to ba Gabana donc ba Da Costa donc ba jeune moko boy ba meki na ni Jorvi hein donc ba yebi ko respecter ba tout na ba ndenge moko boy donc respect wana ça la bien donc conseil na opé César non bandeko to respecter musala et puis to respecter ba kulutu o ba kulutu bango ne mu ba benda ba kulutu ne mu ba benda ka mu ko ya isika ba kulutu baza zomona soki biso tango susu ba ya Charlie non ni vie de loin ba fongola ki biso mutema te ba vena biso kola ba tito pika ba jolas ba fongola ki biso mutema te soki ba towa ba papa kuba ba towa ba koko bilali ba mbata siala ba dadidi kambala ba donc ba vena ngana tout hein ba bidi hein so ba fongola ki biso tam so mitema te ya ko kota na kati na bango mais le temps susu pe ba tu peux bazo reconnaître pe ton soutien parce que 23 ans de carrière c'est pas petit hein je comprends si ndenge tout ça pour maintenir ezara pour to limina musala to yebi pe ko respecter ba oyo bazali boso na biso donc conseil na ko sara yango wana na bino bakoko na baleki na bana oyo biso to boti donc bozwa tant ya ko respecter ba kulutu pour respecter kulutu elingo ba ngote ko tandela yeli pour non pour y aller non ezara que non ko chamu na place na ye on va dire toujours que des 23 ans de carrière. 23 ans de carrière, c'est pas facile. Artiste n'a pas de mingi soudiata. Tonton Soudo mozo mona ye wana zana aspect donc tonton là yende akomaka papa soudiata. Koko soudiata yende mutasala ma bwana nyonso. Beaucoup plus ça doit être c'était le cambo ya respect. Je vous rappelle que et puis deuxième chose la valeur. Valeur, toujours perdre ma valeur na biso. Biso moko toujours perdre ba valeur ya musala na biso moko et pourquoi les sous parce que et comme na mon caractère non il faut trop kokota après les peut-être masolo koya to boité kokota kota za na mo mabetiza bien maintenant on zo kota wana na ba niveau zo kota la wana. Est-ce que valeur ya musala ngo musala wana c'est ça aussi le problème omoni ngai na kumsala nzambe parce que aujourd'hui je suis marié na musala ya théâtre mbongo théâtre mutibalisi mbongo théâtre mutibalisi mbongo théâtre mutu esomi sanga ba mituka je dis bien ba mituka mbongo ya théâtre. Vous comprenez? Exacté na marque moko boye soki le kaki nzela moko boye ya simanda ko na koma kosala soki jar moko boye pour et privilégier non. Moi je connais juste le théâtre. Yangonde mutu sala ki non honoré
Maman Cécé, maman Gina Moudita. Donc maman mon compte. Et puis sans oublier que non, tout vraiment bon à Poto Boy, Fondation Gina Moudita. Bon, on a la maman. Fondation Gina Moudita. Fondation Gina Moudita déjà en marche. Donc bino nyonso boza na poto tozawana pona ko soutenir bande ko na biso bana na biso ya ba orphelin tout ça. Donc boko benga même na numéro nanga na koyeba ndenge nini opesa bino ba contact de façon que moi elamba soki ezali moi biki moi kaye pona ko soutenir bana et surtout na tozana na ba monde wana moi ya ba fête boye et puisque bana wana bazwa tellement moyen ya ko buka ta moi soso au temps mosusu ezara mpe na moi ba difficulté vous comprendre et tout non rappelez-le comment maman Nana et fille pe à la fondation donc Nana et fille donc si c'est ça planète Nana et fille fondation Nana et fille donc dans un moment on a directement message les autres qui n'est pas maman et puis je suis si on a numéro de ça maman ko benga po yepe a umela musala donc yepe ndaza ko pour la musala na za borfela borfeline a beaucoup la je suis sûr et certain que maman message des autres comme donc il y a moi na quoi donc bino tout bolinga tonsu déjà boy ba ke kala mingi déjà bozozwa le monde de Sundiata, vous avez déjà le monde de Sundiata, les sites internet, donc déjà beaucoup besoin le monde de Sundiata, besoin à partir à Katiwana il y a le monde de Sundiata, peut beaucoup découvrir peut Babylone Mususu. Au moins toza biso beaucoup plus to lingi tout ça là système ezake soko pesi na droite gauche bati voilà c'est pas dit que Babylone nyonso ba œuvre nyonso o esala maka il faut pas qu'ils la filmer zomona yango moni maman leader maman sociale maman bonheur maman Cécé vous comprendre maman Gina Moudita à lobby maman je te salue à lobby que nyonso eboleka nango na pete nyonso eboleka nango na pete bino tout bato bolingi penza bani bobengi ata tonsu na plus 243 89 53 86 729 donc plus 243 89 53 86 729 Borozwa ba détail nyonso opesa bino numéro ya Maman Cécé ici ka siège ici ka makambo nyonso kuna na France ezali et na Paris donc borozwa ba détail makambo tout pour faut soutenir bande ko tala biso ba orphelin so ba orphelin ya mikolo tozana ba leki mususu le temps mususu bazwi na mulu to ye ya kokoma na bande mususu tozali et c'est pour cela mon il faut soutenir bango et yango Maman Gina Moudita betaki pena c'était à lobiki tout kota masolo wana yango formation Gina Moudita déjà en marche déjà vu tout ça derrière Maman Gina Moudita donc dans cas tonto sur le fondation Gina Moudita bo benga na numéro wana PC en tout cas bon on a discuté comme que j'étais dans l'émission na biso comme toujours avec le 23 ans de carrière dans le bien encore une fois merci la patronne nanga Maman Nana et fille parce que Nana aza mosali nzambe plus ça y est nzambe donc Maman Nana et fille tindi bandeko baye même pas transport en tout cas pas au pire je vous rappelle que était loko muke maman ya sou donc toto soit lobby moni babilo ko wana yango isala pe emotiva pe biso voilà ya kolobilaka ba maman na biso Nana et fille mais je vous dis que et pas na yeze loko muke donc message au lobby toto soit aux décidé dès qu'on laisse qu'on est pas délicat yo lobby au le bas tant on pesi gauche et batté parce que maman vivra bon donc maman sociale car non lobby au côté numéro yo moko ko mona vraiment en tout cas maman merci beaucoup merci conseil au tonton soit lobby et c'est loko yebisa ngabe kili choco faut poser la kana respect il faut que tout ça gambikolo n'a pas mboli nzambe parce que tonton soit outil ko lobango awa toujours respect et puis valeur. Et le connaît moi ça la kakemon na kene boso et je me rappelle le yebi bien que film on a la sala na bino ba grand Elima na président nga Herman Kassongo ce que j'appelle Dad papa social bino tout na ba papa
papa tozwaka bato ebele tozalaki wana bato ebele bamama pati melanga tozalaki bato ebele en tout cas soki nga nabimaki na poto parce que bafungolelaki nga motema te parce que je suis personne ndenge ezalaki kaka respect nde esali que bafungolelanga motema bongo conseil oyo tobwaka te en tout cas tozwango et vous dites que ya koloba ezalaki ebele mais pour l'instant le quoi toyaki tokuti ye en plein travail soki andimi kaka eza mpona bolingo azalaka ngo mpa bekili leki na ye respect wana yango esali que tosala émission sinon toyingaki su tozonga lobi nayebi que tokozwa lisusu obenga biso tobenga yo opesa biso programme o vraiment tokozwa o soki na ndako place nyonso kozala tranquille susi na ngai ezalaki kaka bana po tobamona yo mobimba boye yango mpe na insiste na bi te foka kozala boye mpo bato basutuka donc tosu ye yo sundiata koko sundiata ye yo bobone boye boyekaka na sango bana na français babengako pepesu en tout cas vraiment pepesu alors merci vraiment à tout merci ya Dolonianga place Azali na papa Jean-Claude na Bosalité mon vieux Justin mon papa na bon regard toujours ndenge zalaka sans oublier les boss américains Fabrice Nseka docteur Njadi l'été ta don dédié solo la kaka docteur ndenge masolo ngozo kenele quoi docteur Njadi l'été ta ndoi don dédié et puis bamasa nanga tu bozana Afrique du Sud bamasa tu bwana Angola Guinée Simao nzete pemene balembula tombula taka okakate donc bino tout batu tout bozana Maroc vraiment Awaz le père de la nation yayo yango wana to solaka bongo mwana mukina bangenge na ye papi le roi formule suka sola mwana mputu ngambwaka famille na ngambo ezana Mali donc na bosanité Serge Dianzenza na bébé na biso no ya Dianzenza na mère na biso comment mère ne do kweza batakote ona do beta mabulima donc Serge Dianzenza donc yayo yango wana. Merci beaucoup maman Nana fille. Je vous rappelle abonnez-vous massivement. Sokotali mutaza ukenda kana nzila umo ukende yo kutumaka mbele misatu minete soko moyi kaka zenga ngo yolo baka machine ya vote nzambe ouais nzambe ko ya tonsu en tout cas la biloko tonsu si na respect tala esclave de bino yo j'espère que vous confirmez que tonsu merci beaucoup maman na mona na ko bakate d'abord toujours ma maman chérie maman Nana et fille maman sociale Moussali Nzambe. En tout cas merci beaucoup et je vous rappelle à propos de notre ONG Nana et fille appelez sur le numéro que vous voyez bobenga un numéro wana bokota cité et sokoza la poto nous a ndekonola moko lokota ki orphelin moko boina boye benga na numéro oyo et tokoya wana tokozwa et puis toko collaborer directement na maman ndengeni tokologer mwana wana pas kozala lesbo nzamba sala ka tellement za na musala Nzambe nzamba ngaka apesa kaye makoki ata fandi batokaka bafongoli badani ba offre zoya pourquoi parce que yaza maman sociale a fongola mukuma je dis merci na cameraman nanga Claude Bassia partout na kenda yo camarade mukolo boy papa mukolo boy azalaka te ba jeune mutu pasi donc papa mo ponctuel Claude Bassia et je dis merci à Yaya chérie Rachel Salamao moi ça sala combo na poto na kidoso boyo sali mukina et je dis encore une fois merci à ma cousine chérie Sophia au Kalate bozo mona et je dis merci na cordon abiso Machuda donc merci vraiment pour na Koedengai Léonga Choko na ko présenter émission je dis merci donc je vous rappelle toujours pour continuer quoi abonner botala ka chaîne na bino planète Nana et fille tozo continuer toujours na musala tokoluka batu tour on a kosenga biso boto senga katoluka en tout cas merci pour vos accueils na kolanda biso des gros bisous je vous aime trop bisous mais bobo sana te soki bo moni émission na sali erreur ezali boko maka bolo baka berrer to bongisa po mutu ko akokaza en tout cas merci beaucoup.